Bienvenue au village Beaufort avec une expérience magnifique avec le tout nouvel ambassadeur Fally Ipupa. Ça va péter. Hier, il fallait que Fally a maté ma place. Le président a dit les renseignements, les services de sécurité prennent Fally. Bah, il sait que le président lobby matin à podium. Fally se met debout. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba, la chronique Antello, Kinshasa, Brazzaville, Angola, nous sommes de retour. Mbote, bonjour à tous ceux qui arrivent à nous capter de là où vous vous trouvez, et dans les 4 coins du monde, dans les 5 continents. Si vous arrivez à nous capter, on vous salue, on vous dit bonjour, Mbote. Bienvenue sur notre chaîne Boalo de TV et bienvenue également dans Katazoba, la chronique dite Antello, animée par la chevalière en or, Eagle Woman, mère des aiglons, la gourou de son temple, l'électron libre. Moi, vision banga, état d'esprit. Je vous reviens à travers ce nouveau numéro et c'est pour moi un vrai plaisir d'être là. Et j'espère que de votre côté, plaisir, Isa également. Dans ce cas, on va se dire, on est ensemble, il n'y aura pas de souci. Kisasa makambo balobi toujours et encore makambo likolo ya makambo. Chaque jour on dort, on se réveille, il y a les nouveaux dossiers qui tombent sur la toile. Événement, actualité, Isa dominé na anniversaire et président de la République Fachi Béton. Et fête où il s'agit d'artistes congolais, quelques artistes congolais. Ndika Toyoki Marambeleka Kikuna. Alors, cette version de Pierrot Louara, je viens de tomber sur ça ce matin. Et naoki version Pierrot Louara, na monimo ba détail mosusu. On a yoka quitté et en tout cas nzoka nde ezalaki nde boye totiana nouvelle na biso Pierrot Louara toyoka version oyo nga na yoki sikoyo A Fally Ipupa de monter et d'aller interpréter cette chanson avec Koffi Olomide. Donc il a fait réconcilier dans son anniversaire, dans sa fête d'anniversaire hier, Sankara Likuta et Roger Ngando. Et il ne s'arrête pas là. Il fait monter Koffi Olomide. Le type ici, il est taputu Kumbuji. Ex-papa, yaba Dani, yaba. Bon, ex-Azalakate, papa, yaba Didi Stone. C'est Didi Stone lui-même qui le considère probablement comme son ex-papa. Koffi est monté parce qu'il fallait à Betaki Assisi. Koffi a bâti. Écoutez ce qui se passe hier. Koffi monte sur le podium. Félix Tshisekedi est en train de danser. Il demande la chanson Ipucha. Très belle chanson que j'aime beaucoup. Ça c'est Ferré qui en a travaillé comme ça. Mais la version c'est cette chanson là, je crois. Le type était ivre. Président de la République, ivre. Il lui demande la chanson Ipucha. Koffi commence à interpréter la chanson Ipucha. Maintenant, il y a une partie de cette chanson-là où Fally Ipupa intervient. Fally était dans le public. Parce que regardez là où on a amené le pays. Donc, pendant que beaucoup font Ebola, tous ces gens ici étaient là-bas dans le concert en train de boire, tous les musiciens. Tshisekedi, dans sa folie, il va demander à Fally Ipupa de monter et d'aller interpréter cette chanson-là avec Koffi Olomide. La partie que je viens de chanter. Les services de sécurité, Fally qui était assis, viendront prendre Fally dans sa table. Ils demandent à Fally, Mokonzalobi, Bomata, Ogendoyemba. Fally dit, non, il faut monter. C'est l'homme et caméra, Fally aurait hésité, mais le président de la République, l'inconscient président de la République, non. Félix, non. Félix Hazard. Donc il y a les gars à partir.
alingaka kutu te nasilikanisa azalaki obondelanga lokola bebe azalaki olobanga beso ya mama nabomanga na motema seke ye ifalaki kaka fali amata yemba place wana. Le président a dit les renseignements, les services de sécurité prennent Fali. Bah, il sait que le président lobby matin à podium. Fali se met debout, il s'appose à Fali, il poupe pas. Voilà, en tout cas, ça c'est la version de Pierrot Loire. Ezalaki boy. Ezalaki boy makambango, nzoka ezalaki nde ya ba service de sécurité ba ye. C'est-à-dire que ba fandi boy, Fali avandi Kofi azo prester. Azoyemba makambo na ye mosusu président na piste na maire baobina ti président ka sentiment eleki ya bibo botiela yango epucha tia epucha bete epucha ntango Kofi ando bete epucha ali Félix sikoyo président sikoyo na maire baobina alasali sikoyo sine ya service ya sécurité bokeyebisa Fali amata apalola vocal wana ezalaki nde boye Donc, en réalité, c'était un imprévu. Et là, qui est improvisation. C'était pas prévu. Qui baoya baoyemba epucha. Tout ça, n'avait son président ça qui liste. Il y a banzembo ya lingi ba beta. Ou atika ki mutu na muta proposer répertoire na ye. Benzembo wana ya epucha siko na comprendre na version oyo monsieur Pierrot Loire a lobby. Donc, ezaki maman na impro. Donc, kaka boye na se sentiment bou beta epucha. Epucha tango ebandi. Président siko a remarqué que ndenge epucha oyo ezobetama boye ezanga voix moko ezanga nuance moko boye siko moto asala nuance wana ye yo mpe aza awa ali baservice ya sécurité boke ezwa ye boyebisa mata apalolela yango eloko wana yalingaka kutu te nasilikanisa yazalaki obondelanga lokola bebe. C'est-à-dire que parti yango siko yango président avandi bina bo amoni ke mais si vous fallait matite parti oyo ozanga po fallait akenda na wana mwandenge moko boye yazalaki olobanga baso ya mama abombanga na motema secret d'amour lelo fongoli motema more sopani ye nsima na yo makanisi ekomi obwakinga destination nanga maumba bolingwa ninele soki na kitsuka to mpe na mbeteke ye moko ayebi ye ninel mama ozomona bafeti yango oyo esi ebelemi wapi mimi orange nanga lovenga. C'est-à-dire président a remarqué que soki efanjwa mati te nuance oyo ekozanga Kofi elinga apesa yango kaka musicien moko boye soki mpe JR 33 yango mwana yango ndenge abunga JR yango akenda wapi o JR oyo babandelaki epucha na epucha yango babandela na mwana yango nde balimo. C'est-à-dire que Kofi alingaka apesa JR parti wana abeta yango na miso afali alakisa siko fali ketala JR 33 yeyo président yabi te mamba ba JR te botielanga kaka efanjo ali bagarde boke signale efanjo amata aniatilanga kaka kote ya ninel wana ezalaki nde boye ngai JR 33 alimwa moto bapesa vocal afali alimwa mabe oyo epucha hippodrome soki velodrome soki nini mwana yango alimwa ya musicien yango JR 33 oyo babaki baremplace Fali. Donc ye sikoyo Kofi alinga apesaka ayebeta parti wana na miso afali mpo Fali amona ye mpe sikoyo JR yango balinga bapesa epucha na miso afali alingaka niata yango donc asala bizeti na bipale mpo Fali ka amona ye epoke oyo mpena nayebisa be epoke oyo yango Fali osala baninga nini o na JR 33 bauti kobimisa wa alimwe mbala moko na pian ozomona. Donc makambo yango elekaki nde boye selon version nazwi epa monsieur Pierrot. Alors nzoka nde sikoyo kaka na même soirée président réconcilié Sankara na Roger Ngandu yango président azalaki na projet ya kosangisa bamusicien nyonso to ndenge nini yango président nayebi te projet na ye ezalaki kaka ki na kobengisa bango na fete na nga nalobisa bango nayokanisa bango na makasi to ndenge nini bato bayokanaka te boye kobenga bango ensemble
Hein? C'était quand même moi genre, quoi. C'était quand même moi genre, alors que ma mission peut basé belé. Oso mona pona minute oso ki nos bi pe ayaki wana linga isa la pika bien. À part nos bi Gali Garvey. Oso mona Gali pe linga ka sala pe marombo pe ya bien. Gali Inosbi. Nana ni so beta moi musique sérieux na génération oyo. Nani lisusu. Linga isa la pika bien so ba jeune bazala ki wana. Otie moi mbiaka, otie moi ba jeune. Isa la moi genre. Mais obengisi penaka ba rombiste na ba rombiste ba yokanaka te yango ekesala mwamba ndenge wana. En tout cas ça c'est la version que je n'avais pas. Sankara de Kuntana Roger Ngandu ba yokani et comme tu rafali na Kofi pena babi awande penako siko jibe na papa chéri et papa chéri na Werason jibe na Werason na Eosco ba baza kosani ba talaka film kaka. Botala filmé. En tout cas, fête ya président de la République oyo ememi makambo. Soki pe moko président mutakani la ki bango ke bozela moko na obengisa bino na osolisa bino na makasi toyebi te. Donc voilà ce qui s'est passé là-bas. Yango nde kangi actualité mikolo oyo. Faire azoka na terre. Mokolo actualité papa Hervé ya mokolo akangaka actualité azoka na te. Si on ni chef de l'État a invité Ferité. Batunaki awa na plateau ya papa Sango mokondisia ya mbayo ona nute metukutanaka na ye na ndenge ya namoni ba quelques gaulois moko baoloba fali akomi musicien gouvernement te. Bino nde bozala musicien gouvernement. Ozomona fali ba honoré yende ba décoré après conséquence ya honneur wana mokonzi sikoyo abengisi ye na anniversaire na ye. Talaka ndenge fali akomi mikolo na succès nani yango akolinga te fali azala invité d'honneur na ye na fête na ye. Même président Pelingi azala na fali pembeni na ye, un peu du fali ça fait du bien. Ozomona un peu du fali dans ta fête, dans tes affaires ça fait du bien. Donc président Pelingi a profité na fali pe na fête na ye pe pesa pika makambo. Talaka l'homme du moment, aigle. Alors, tomoni pe côté kuna fali pour pas été au golf na Kinshasa en tant que partenaire. Il y a produit Beaufort en tant qu'ambassadeur. Fali pour pas comme qui ambassadeur, il y a bière Beaufort au biso tout yebi. Alors comme Beaufort a sponsor partenaire, il y a sport au tobingi golf. Sport il y a batambongo, il y a ba riche. Fali pour en tant qu'ambassadeur, il y a Beaufort et singela kipe azalawana na cérémonie ya match. Il y a golf na Gombe. Bobi place wana Gombe, ils ont la pelouse verte à kitoko wana. Golf et beta marawana fali pour ambassadeur ya Beaufort. Na bisayo fali ndenga zonionga wa mission congolais. Non. Outi na stade de France mibale ozula. Oye kotoyo anniversaire à chef de l'État ozui soula. Okie lisusu kuna kota Beaufort ozwela ngo lisula. Na makambo bakenda kosala ya consulting wana. Comprendre donc na minute so fali alobi abetela bino calcul. To beta calcul ya makambo fali akotisi ka na temps oyo. Na 2 mois oyo ka oyo eleki oyo na yebisa ome. Faire au télématin. Faire azoka na te abungi boendeni. Alors, dans l'entretemps, Faire akende ko poster na mariage à mona saso à Bali, Willy Etoka. Asa yembaka déjà nzembo Willy Etoka, abali lelo joli Willy, abali. Joli, abali Willy Etoka, joli, abali. Lelo akesusu koyemba na anniversaire ya Boebika Kandenge ezalaka. Donc, pendant que lui il était là-bas,
baninga bazaki koto na anniversaire ya chef de l'État. Neti kaka Ferregola azalaki te na fête ya président neti kaka po akendaki Brazza. Apparemment soki aki na Kinshasa c'est comme si balingaki bainvite mpe na ye. Sikoyo nazo imagine soki bainvite ye Ferre na anniversaire ya chef de l'État. Déjà Ferre alinga aboya te parce que alela l'art fort. Ferre mpona mbongo boboma ye. Donc soki bainvite ye Ferre alinga aboya te déjà. Alingaka kende mbango ntango alingaka kaka so ba 100 000 bapesi bango kuna. Alingaka akende mbango. Ozomona Ferre alingaka ke mbango. Epi ntango alingaka koma wana ozomona ntango alingaka koma wana ayemba liboso ya Fally alingaka bando ganga kopanza voix na ndenge somo. Ozomona Ferre so babengaki ye so azali na fête na Brazza te alingaka kende. Po ya kendaka deja kolia kuna. Alingaka azwa cachet na ye akei oyo nyonso ekoma kuna etali ete. Ozomona alingaka kende kuna mpe ntango alingaka yemba na podium wana alingaka bando dédicace Fally Ipupa ka ye moko. Nayebi mutu na nga ndenge azalaka fara boye akokaka ni makambo te. Ye akokaka makambo na musika. Ozomona. Donc si Ferre était sur place à l'anniversaire du président alingaka yemba liboso ya Fally mpe alingaka bwaka Fally. Oh le chevalier d'or nayebisa bino maamba solo. Nayebisa bino maamba solo. Alingaka dédicace Fally po ye ya moko abukanaka na ye te. Ozomona po ye alingaka asala mamba fai ya kofi te ka banda kobude moninga azoyemba yo baloli mokongo. Ya chef de l'État azobina na madame Fally azoyemba yo tourner le dos. Okolala na kasho te ndenge nini. Mwa doza boloko di. Mwa doza boloko eteya yo nanu. Tebiki ochange na yo te mais mwa doza boloko eteyaka nanu mwa mieux. Tala kaka. Donc Ferre a raté fête chef de l'État. Akendai na Brazza. Et pas fête à mwana président. Akendai pe kolia mike na ye kuna ba France CFA na ye. Ka ndenge ezalaka. Alors, na minute nde tozoloba boye, Fally Ipupa ambassadeur ya Beaufort en même temps Madison Square Garden bazozela Fally Ipupa kuna atila bango date na États-Unis d'Amérique. Somme. Fally Ipupa, monsieur le chevalier. Aigle, il faut venir, Aigle. Il faut Voilà, venir. c'est ça Madison Square Garden, ça t'attend. Il faut venir, Aigle. On est là. Voilà, vraiment, on est au Madison Square Garden ici. Madison Square Garden final. Voilà, avec les grands Bismarck Biyombo, Big Win tonight. Lifa, tous là yo andeko, monsieur le chevalier. Tous là yo comme ça, au Telaviso l'année prochaine, aussi ça m'a solo. Batnyo ça mène au bêta. Donc, Mike Jackson, Banan, you name it. On est bazaki lelo Trump azalaki ba Jay-Z Banan bango tu bazaki. Yango Madison Square Garden yango. Tozela ga lifa. Biza lobi on bazali ba chama solo. Et donc voilà. Wanizalaki Bakolo State, Gary Iwele, avec le basketteur Bismarck Biyombo. Alebenga Fally Ipupa, Bismarck Biyombo, Yewana. Abi Aigle, il faut venir. Yaya. Madison Square Garden, en direct des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a Jogo, footballeur à minene ya makasi ya tembe. Bao soutenir Fally Ipupa balobi ya kacha date biso moto chama solo. Omona ndemo ambekendaka. Entre temps pe côté à stade ya Côte d'Ivoire kuna au Fouet Boigny masolo peza ko se peaufiner malembe.
Côté qu'on a pu masouler aussi pour finir malembe donc na bisayo marambo ezali otu arena kuna pe billetterie normale déjà. Donc cette année 2026 ti tokendaka kokoma na décembre nango na suka nango Fally va nous faire voir des choses. Aigle olakisa biso ba merveille. Moni Madison Square Garden ba star to minene ba beta wana. Daso Fally atika libaya wana totolika wana to isilia. Mona ndege ezokende. Hey. Et donc, voilà un peu. Si vous tournez une photo Patrick Muyaya na Fally Ipupa na club à golf. Ba golo ba linga kabajara ba photo te. Muyaya na Fally ba golo ba lingaka. Ce sont les genres d'images que les Gaulois ne supportent pas. Déjà Betty n'a fait un chef de l'État. Ba moni suna Patrick Muyaya ba loba yango bazwa ki ferité kaka po bazwa ye mutu na ye Muyaya azalaki wana bango na bango. Ba deux fois ndingi ka bomisana. Ozomona na bika ba Gaulois ba moni photo oyo. Place bazalaki mateki tambala moko. Apparemment fait azotikala isolé. Pona nini azotikala isolé ba fanatique na ye ya ba impoli. Modèle bofinga Muyaya. Modèle boti kofinga chef de l'État. Nyonso wana tebisaka bino ezongaka na mutu ya feri. Po bino ba Gaulois tebika kombo Gaulois. Me bilongi na bino ba identité na bino toyebi te. So oyo ayebani eza feri. Do bino so bosala ba makambo ebanda ozongelaka ye. Ozomona yo na bisaka bino ba autorité mingi bofingaka awa bango bakofinga bino te. Esala marati bango bakofinga bino te. Mais bakoki ko réagir na bandenge mosusu. Ozomona siko fera komo koma neti isolé. Ozomona o wata azalaka dia musicien présidentiel. So Fally zo komi musicien présidentiel. Fera odiembela. Batutu minene ya gouvernement bandozalaka na sima Fally. Fera okoma na complication yango okomona osengi stade baboyi, osengi boye baboyi. Pona nini ba fanatique impoli. Yanga na bisaka bino conseil ezate. Gaulois conseil ezate continuer kofinga, bofinga kaka ba autorité bino bofinga kaka. Bo changer te, bofinga kaka conseil ezate. O fera omona. Kosoka mwana chango yo kina nango doucement mwana chango yo kina nango doucement kina nango doucement balikole kina nango doucement kosoka mwana chango yo kina nango doucement mwana chango yo kina nango doucement